na pesi su souvient nzembo ya pona nini asalinga boyeo ngo Mariama promesse ola kakingaye réaliser yango lelo bolingo Mariama bolingo gene l'amour nanga bosimbate pado bampange nyosola kakangaye zifio tunani na kokondo kakalama kanisi elo de homo Washington. Washington. Donc cela veut dire na opé ça souvient Maria Mater bati. Après na opé sous ce sac là moto azangi bolingo akomona nzambete nzomolanga. Ah bon? Nzomolanga. Ah bon, ça sali trop. Après na coupé ça wera. Ami Kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na ebakiteo baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai bachelanga mitambu nzela nyoso baluka vina ngai beba donze munanga Ami Kapangala ibembangu na komi na equation na mutu na ngai me nazangi kutwe yano na motema na ngai moko nze monanga pe Ibembangu Ibembangu nze monanga ngana nyokwa mie ngana silima yele ngana nyokwa mie ngana silima yele zokande bakosaka ngana sourire babande fidélité na kopesa ibeza réciproque sans le savoir que tozali kosala mosala mpunda ngana nyokwa mie ngana silima yele ngana nyokwa mie ngana silima odi ko ngana boye na lengi lisusu mbala mibale na wa peka yo te wa vokala mpela na sepela na te me wana peka yo nzembo na yubemba nzembo na nga. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Abwaka na Pentagone si wenge uti poto ouais. Et puis batutu au moins ba concert belé ya wenge ya ferre na wenge na Abidjan yo siko loba yo pe Blaise Bloza na podium comment ko tenir ba propos ndengwa donc ça n'a évité ceux les autres bimisa vieux jaloux c'est pas bien to bozana na wenge ando se comporter bon ngana betana na wenge te akuta été ouais ngana betana wenge ensemble te mais na ebika kazali na ba jemo ko ya bien te wana on se rappeler so mise mo ko tisika yi wazo bani eta sapat na wetengama zo chola oui na ko selete na makam na ko ko citer ko comme musicien mais la boy na ngapo ya ko salisa ko sala ba ko taba penso ebele c'est pas bien c'est comme musicien non les musiciens na yesika voyager te vous comprenez parce que tozana ba image ya ba papa wemba o bazala ba obeta na pot na Kinshasa ya kala ndenge bilongi na bango ezalaki na autant ba kepoto toza pe na bilongi ya wenge tant na ba kepote ba sel ba mulolo ndenge ezalaka nane ba ke ba poto nanga pe na na elongi nanga tant na kepoto te na tant ke mikili donc pourquoi côté ni bon mais c'est quoi il faut quelque part moi respect moko ezala. Mais tant ba kino ba kanai doit ça pena ba tumisusu administrateur monsieur kata ba groupe na kanai pena mo sentir que non na kata ndula zande non musique est un monde encore et musique un monde à concurrence et un monde au mutinyo surtout azo lukaza Tolo Belavi avec Adilo Dolé c'est le jeu c'est beau comme un deux jours na zamulinga na ote nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen, Tolo Belavi. Papi Gen, Tolo Belavi. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. n'a pas si bien nombreux partout, bandeko bolanda biso. Toza toujours na Bruxelles. Tobaki toye Bruxelles. Tobetaki tourao. Au mboka na biso te. France, Belgique, Espagne, ba mboka na biso tozala rao. Biso tozala rao. Merci la grande équipe à Tolo Belavi, Washington. Toujours Eric Chimanoka, Pinoce Agostino. Merci na Ipei Diego Kao. Na London wana Ipei Diego Kao, Talara yo. Papi le roi Cars illimité formule à Souka. Lelo na ye lisusu kokutana na Bogise Bompema.
En tout cas, merci Nabino, Bandeko, Bozobenga Biso partout. Jérim Boma na Canada, merci Nayo. Dans un artiste Bogis Bompema. On a chaque fois qui te dit le bas sévère Moutou. Toko Banda Banda Ati Lobby. Mais il faut que nous pas mon kepo ba tu vas comprendre moi. Bogis Bompema bonjour. Bonjour Papi Gen et tout le bel à la vie. Pour ça mon kepo voilà. Tukutani na Belgique na Bruxelles mboka na yote mona la ndio mais oui na sepeli po ngape na landa ko trop si dans le opéra tour là adoyo mo ke non ndenge na sens non ndenge na sens que soko ye awa webi ki parmi bato bazalaka wa ndeko na ngape mususu moko bogisa zala oza muto bandeko ebele ngape so na Paris de pa na bino na France na yebaki parmi bandeko ndeko moko azali poza na boboto to oyaka olandinga tina nini donc ngape na kotika yote voilà Bogis Bompema na Olinga Batouba yeba d'abord qui est Bogis Bompema na musique na biso vite fait kaka moi passage na vite fait Bogis abandaka wa petit moi vite fait pour tout mettre sur parce que tout le canon pour conception eza conception moi je crois que otalango dans les gens Batouba comprendre dépendant ma soto sur la bien Bogis abanda wa puis vite fait après donc moi vite fait kaka moi passage na donc liboso te remercier grand Dieu à mettre à battemper bas circonstances to là qui bibemba la musibiso na maona ekumisama Jésus Christ kumisama roi des rois élevé comme on liko na nyoso combien ba kufi lelo to leki bango te so itozali lelo el pona mape bolingo na yo kumisama Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ amen donc ba condoléances na Lemba Mobimba na ve na ve Jobi na ya Pascal ne toto père de ve Didier Atenda ezali famille Lemba za na matanga naza mosika mais bato ebele ka ngai te na koloba na komona te bato bana Lemba tout baza de cœur na bino na likamo ekweli biso ne toto père de Didier Atenda vraiment Nzambe apesa biso makasi apesa bino makasi te mapesa biso tout makasi pour toujours partager même douleur voilà donc mon parcours na yo Bogis Bompema na congolais de père et de mère 100% mongo et à côté à papa et à côté à maman aza natif ya Lemba ayiba maso natra naza mongo lei ntuka Moulay Bondo donc voilà dans sens donc c'est ça de moni na bana musique liboso na église catholique et pas ya koko na chorale bolingo na Saint-Augustin après tu ko sala groupe na biso ya quartier Lemba musique à influence de betala ba masse belé ba bourmani ba binda bass ba roki atembo azaro ba souhaiter laisser ba moze mozino ba ombana chako ba Martin Mataba ba 8 Mutseke ba Bonchic ba Flori ba Lokis musu ba Kufi neti Lokis a Kufi bi Vesendenga Kufi Flori a Kufa milimo na bango pe mana kimia c'est petit série 7 a Kufa donc to beti bongo après wana na vivre la musique na banel bosu na vivre comme parolier na pesa vie banzembo na koma banzembo neti motana ya pamba na bi Michel de Poule makila ya nzoto mapanzani ya tro lokola likambo baninga banga yoyo na monima bikisi oyo ba prophète donc série chanta donc nzembo na yo nzembo na yo sala lisusu ba konsa yo tena bato dodo pela bozali se yo moko ni mama loba se ya kwiti moninga vérité yango wana nalingi yo na perspective bakasa ya tena bato dodo pela ye bozali se yo moko nzembo na ngai voilà pela pe soulever beaucoup na mituni na motema pe na miyokeli mawa eska koma mina elongi na ngana kokufa malole po banga bakani po babalisa yo ya mosono chéri Maria qui sert na lengi voilà si fait na la tête ça nga déjà Bogis o garder ga voix parce faut na yembila donc nzembo na bien na mituni moteza chéri Maria chéri Maria lelo nakomi pasta epai na yo mpo nazangi mosolo obosani la fois passé
Bapasi ngai namoni pona yo bolingo epesinga merci te yanze monanga voilà kaka passage na viva on a passé na 20 ans ndene on a passé na avant après na kuti c'est biso on a travaillé on a présent JB après ba memi biso epai na ye ngana se na do ya na chai ngenge kama longi après to pesi banze monzela mo mais ve beaucoup donc c'est vous avez parolier donc c'est banze mo belé voilà après na ye sikoyo na pesi se souvient nzembo ya pona nini osalinga boye o Mariama promesse olakaki ngai réalise yango lelo bolingo Mariama bolingo gene l'amour nanga bosimba te pado bampange nyonso olakaka ngai zifio tunani na kokondo kaka makanisi elode homo Washington Washington donc cela veut dire na opé ça souvient Maria Mater bati après na opé sous ce sac là moto azangi bolingo akomona nzambe te nzo molanga ah bon nzo molanga ah bon ça sali trop après na coupé ça wera ami Kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai bachelanga mitambu nzela nyonso baluka vina ngai ebeba donze monanga ami Kapangala ibembangu na komi na equation na mutu na ngai me nazangi kutwe yano na motema na ngai moko nze monanga pe ibembangu yanze monanga ngana nyokwa mie ngana silima yele ngana nyokwa mie ngana silima yele zokande bakosaka ngana sourire babande fidélité na kopesa ibeza réciproque sans le savoir que tozali kosala mosala mpunda ye ngana nyokwa mie ngana silima yele ngana nyokwa mie ngana silima odi ko ngana boye na lengi lisusu mbala mibale na wa peka yo te wa vokala mpela na sepela na te me wana peka ka yo nzembo na yubemba nzembo na nga to continue émission yo de la vie nzambe donc eza ba œuvre na nga après kusala ke ba négligence ezalaki na viva biso to travailler qui nazanga i passeport après on est avant Côte Viva avant la Côte Viva on a pensé avant Côte Viva avant la Côte Viva après si ko président JBC VJSK donc là bogi ça na passeport que c'est voyager ou voyager te passeport que c'est qu'on a passeport te donc négligence ngana osele passeport on a si veut ko sala te parce que na sala ko magi na esprit mususu après na olongwa nanga na ko fanda na préparer disque na titre na ngaki miracle après na fandi na nedni fala ki mais c'est Simon ta jolanga visa il a pour président JBS qui a produire nga andima bon le moi c'est quoi pas fait beaucoup de nez kasi on a zo lobaki tant que na monnaie que ba négligence avec ma passeport tellement négligence avec ma carte trop OK c'est voyager nga na voyager te anatala ki siko apport nanga natala ki savoir nanga na monnaie que na ebaki talent kotika la pesa net ki nazamu nazamu papa baninga na ko longwa nanga na pem na palais mais vie beaucoup là et ça lève beaucoup de passi on benga ba veille go Tanzambi ba ve Pierre Binda Lenini Bogis qui ne fona zonga menga na lingaité ba mère Malou ba ko benga président JB Pierre na net pas pression ko za Bogis te mais président JB za vient nanga kutu avant wenge panzana biso tukala ki des musiciens na professeur Gilles Kibens ta wenge ke Titanic na président na professeur Gilles Kibens to tika lokola ba musicien ya wenge to répéter ngai professeur Gilles Kibens na pauvre Sunda Bass on comprend dans sens que to ko rejoindre wenge mais nga siko vient nga ve Pierre Binda api vient nga zo sanga ke so koti na viva aux chance lokola ready pour usala banzembo via koti ke lo sala album en ta pauvre ve des fois pas zo sanga pe manaye album mo ya na meko na zo yakuna mais ve binda zo telemela mo makambo belé pour ça parmi ba vieux chéri quoi ba vieux ma tous ala ba via palais ba mona so to abana miketi to kolo ador ba père quoi nde sala ki pe na yo pe mabonga lo tana longwe viva siko tana na zela mama monsieur Simon na viva voyager te na kena na ki poto na boso na ki le 19 mars 1999 OK to ya ki to mena to longwa ki na tongo to yo koma na soir
Non, tolongwaki na butu toyokoma na soir. Bosaka album ni. Tosaki album Fula Ngenge. Fula, OK. Nani basa vocal. Yawe baki sela yo mikolo papa wemba. Obima suki pembe monguna longa yote. Bapaja na ya muzel ekenda seliboso. Ah, On comprend. Aïe aïe aïe. On est là qui banzem. Zalaki vocal nanga lotanga sali bon. Tout vocal on ba senga na bat orchestre bazolo bana longolango. Poni. Ka batuka neto na orchestre longola yango pona kata orchestre. Bantima mususu ali bantima mais mususu pe zali ntima te mais ba musicien mususu orchestre bazana batu na bango. Yo yesika si ba se familiariser. Si ko fait beaucoup la senga ki to sala ba vocal ba mususu balobi ote. Na osala simana ndako. Biso siko ba vocal on a sala improvisation sur place. OK. Ale to koti sango na bobongo eke mikili. Ouais. Siko bango balobi ala kini ke longo. Ta fe kula kabi non. Vocal ane koki kolongwa te. Ayembi bien. Ezelo pasika. Moni. Mais siko etika le atana longo na siko na yokota wenge. Nge na koti wenge na ko ya ki vivre na 99 to embi Fula Ngenge to sa studio na Ivry. Après to sala 45 jours to zongi. Après 45 jours wana ba makambo na biso ba passeport le kaki na ekolongwa après na ekokota siko wenge. OK. Na wenge kota na nini? Ah wenge na koti ta wenge okende Zénith okende Bercy 2001. La BCBG. La BCBG. Ouais, 2001. Siko yo na kota ki wenge après milongoli singa moko. Oui. Na mama vive on a expliqué ko tikala ki ba musicien ya wenge. Ouais, je comprends ouais. Dans le sens voilà. Voilà, siko bete siko na wenge za nini. Apport na wenge pe za nini voilà. Bon wenge tango na ye wenge na kuti orchestre za ki Alain Pelaza, Kalujaza, Titinaza, to préparer Bercy, to Kei, to Zongi. Après tu as complété wenge voyage tu as réalisé l'album tu as ça disque anti-terreau to bandaki yango na RTNC après RTNC tu as aussi ça on Afrique du Sud tu ça même 4 mois ou 5 mois en Afrique du Sud tu ça l'anti-terreau tu ça le clip tu ça disque bimi doléance meilleure chanson de l'année là qui réclamé partout anti-terreau na ozaki mama na mbwaki là après c'est la guerre koyenga yenga pona koluka ata na bando tomona na kasusu te ata bapiminga yo c'est déjà trop azali na mutu oyembelaka Léonie Makungu yaki Léonie Makungu ser na so ya lemba mais amona Londres. OK. Donc c'était ça donc na sali doléance meilleure chanson de l'année. Donc oyemba la mo ba pesi nzembo siko ça ngo ndeni tant na ye berce ngana petit déjà ya mokolo ouais pour moni namtana grâce na ye ngana ina chance pour ba recrutement kutu ya wenge salama ki biso to sala ngona bobongo pour mission yo ye lelo na wenge bi présent JBT bo fana na ebweneni mais ngana zalaka na na damane to umeli do grand frère donc yo sala bongo to emi anti-terreau disque bimi doléance et sali succès nango et salaki qui réclamé cartonné partout même wala mikili même na kini partout et année on a mis meilleure chanson de l'année révélation de l'année palme d'argent meilleur chanteur et pour comme ba mona combo quoi atolo suba amta monyo bogis o kene o na zandu na kena madame nanga zandu tozinda kwa sika na salon to kota to ke zandu na madame madame mona full ya batezo na nanga donc madame a compris que bogis on a monaka oye o mutu mususu ngombi donc tu vivre ma scène quoi ndé tu sali tourner à wenge titi te pe susumikili 45 jours à Londres to zongi et au sala ke présent JB moi ebisinga ke na sala album OK yemo mtapesa yemo mutu ebisinga azona ndebisa yemo ka ebisinga bina ke sala album tam susu so senga 10 000 tam su na kopesa tam su na kopesa te tam su ko kozala comme ezate mais so ko sala disque no zo plus que wana sala après na ko ebisa ke bon andimi na sala aibsa on a maison de France après na ko ebisa mkomo be andima bi pas de problème ni na bani ko préparer tikna bata ba réalité zalaki après na ko quitter na siko bobe bana te na mukulu non ba songi zanga te bisika batu nyo surtout bazalaka ba songi zalaki orchestre za munene ba musu ba luka ba titre ba niponga na déjà bato bisika présent JB azalaka par na répétition to concert to kuta na raté to solaka na téléphone to na rap to na ndule to à part wa to kuta na kaka na ndule to na rap to bengana mais à part musique to kuta na kwemo ko bwena ye to nini ngana za bloc on était aibi ke na muta ba principe na ba ka noite bokte chimbokte na
na kota bekala te na kota boîte te donc via yebi ke petit na bon mais ba songi ezalaki menga ezalaki na maîtrise pour na yebi ka bana olinganga na yebi ke ala grand frère moko parce que bato mano sama mwana utika otimbela ta mote ba master musu bazo funda ba master musu ke nazali lobi place tel te na vie donc ba master bazo funda bazo bogis aux allures de Fali. Ouais, bogis boyo comprendre mais ngana ana boule moi zolinga sa elo mais ngana yebaki nanga makambo to to lia pena bango to sura to seka menga na esprit nanga donc na mutu na guerrier donc na so na idée nanga na idée nanga et ko sala peke na pemi le quoi na yebaki ke vie nanga na yebaki soubassement na biso ndenga linganga nazana ba preuve na ebele ndenga pe na lingaka ye na lekaki te na ba TV malgré ba makamsu ya musique ndenge zalaka o elekaki entre ngana ita na beta na wenge na vivre peu ba moment mususu ya ba difficulté ba moment mo pe ba vache maigre on comprendre malgré kaza vie mais to kutana pe na ba période moi bongo mais ngazala ki tellement sage na tikela ki place ne ya ki grand frère na tikela ki place ne ya ki leader Zenith mo fallait beta na 2013 oyo falaki wenge BCBG beta ba nilaka wana ngana zalaki na liste wana OK na ina visa sila na maboko ya bisinga ke na futelo doko kende ngalo kola madame na petit bazalaki déjà na mona ke visa na ya bon na zonga te so na yefu na fanda po madame afandi to ye moko si alors na mona ke visa na esila na ya bisinga bo so visa o esili lokolo boko kende po zonga po vie na ko kende te na visa na koti na ambassade na liste wenge après na tikali na kimi na ko sala monte na ya ba voyage belé na kimate to yi kuna voyage moto là na place des Barans na Bruxelles tozonga neti dans 3 jours bato benga oh non ndenge nini bogis ninga dalia wa azo ya teneta okima kuti na benga avec kis na senge passeport neti zo boutonner au boy na bien présage mais vinga na kende trace na ngamo neti zo passeport neni mbuta kangi trace oh zela ben mbuta pesa bogis passeport na ye pepa avec kis na zo passeport neti kali 3 jours bato ba sa ba spéculation bogis to mona position claire te to kali na 3 jours ba misusu kuna ba yete menga na siège via avec na butu mo gabe mais bon pe masaya ko ya lala gine asala la ki ponga soka tato ina lala ka vent ngam na neti sentinelle na fungola ba master ba porte ba 3 ba 4 mois nde yo sala peke malgré tout wana na la ki toujours na position moko ya ko ya na ina position moko ya ko mona ke malgré ba makambu tout wana na kipaki te bon tellement na ebeke tozala bien on a gardé ki position na mais quand personne ne malamu moko pe mabe moko ya jibe ba malamu na yeze belé aza mutu moko bien soki boza bien oko na zando ba muneno bengi ya koya a mitala teke place wana place moko mystique da déjà bato alinga mabe soka lingi alinga na mutema moko mais soka boya mbala moko a déjà batamena aza sko na qualité mo munena na loboko peta libéral akabara solo ya makambo fort cool o gagner na makambo nini yango monike aza mutu oyo akitaka te parce que asa loboko na ye esunga bato ebele parce que bible lobi okoki kosala nzambe te sans compassion na charité on comprend aza mutu azalaka epa aza mutu moko simple ndenge alobaka humble akoza bosomi ntaba aotala te ke bogisa ye na bureau moko boye aza neti bâtiment genre exemple ye bokolia bino tu abina bope momoni muto tolia na ye dans 10 ans na yebi ete tasu tokutani na kwa moko ba se souvenir toliaka na présent JB na komi na position na tia epe poids alors na yebi vinenge ezate na kutana na biloka ndenge wana ebele baza mutu moko ya bien na mutema. Voilà, Bogis Mopema, je crois que Batou Bayoki, moi, parcours, il y a Bogis, place à Outana, les Loyo. Mais, tout maintenant, le solo, il y a Wenge, Logo, il y a Magamba Wenge, il y a événement, il y a le 30 juin. Déjà, idée, il y a Bakulu, tu n'as vu, on a Basangani, idée, on a, il y a mon ondéne, et ça, bon, et ça m'a bêté, il faut pas profiter de ça, on va vivant. Si le monte un peu tard. Non, tard exact. Non, tard exact. Tant on est là qui tant il fallait pas bête, on va bazolo bana. Et là il temps très violent.
totala eka mbongo mais totala ki bomo ya batute obi dia ki ba quartier kabona ki titulaire gouverneur titulaire na vice na baloba na raté vous comprenez état mususu président na madame na baloba na katé ba quartier kabona entre ta kutoza na combat ya makasi ya vita imana mais totala ko bunda bon lokola ba wengete obi ke vita imana to pariaka match silio kotina pour toi vita nga pour toi imana to kani to kuta na matonge na kwa après match to zongi to mo discuter nzela mais ya bango ba pire ba kenda binemi dans na petite scène na mo baza na mabele dadinda ya question me repose en paix aba ça na contribution na finance ba kata epota na copine el kolo ya président JB on comprend dans na mabele question me repose en paix donc ba quartier ba famille bano babotami bandeko propre bakabwana donc ceux qui wenga beta ki concert on attend on a totala ki mbongo mais batibeli banga bakufa batanga babomana wala to tchaki ngo kate so stade de tonda ki to beta na maison mère à l'époque wana police ne kanga 80 000 personnes ou 100 000 siko kutu temps eza bien pardon tout son nom c'est que guerre wana ezali solo guerre wana oui il y a guerre parce que chaque fois soit mission ba kuta na ba milliers les loko to kuta na sele awa kuta na gara media to yambani mais to zaisi to kuta na be mission fo mino sala ka bilamba mutu to ala ka siko wana za na TV bosko libanda ba vie libanda to kuta ni ba bitumba mona ba Richard Mukena omona o ba biku ba kaluji ba bunda kilobi na ba mission maison mère ba misu ba kangi bango na victoire o ba kangi bango boye. Oh. Oui, chaque jour, je suis ma glace à ma voiture qui passe là. Oh. C'est grave. C'est pas un niveau. Donc, on a la samba playa. On a la voiture qui fait là. On a la ewa soso cela veut dire non nous comme à destination dévorer deuxième masolo mais oui OK mais si quoi qui m'a solo avantage on va la maturité bango moko jamais kuta ba discours moko mais est-ce que ba président no ndolo ba biloni tango tom le bossa ne wala est-ce que ba président ndolo bani ah on est là qui combat il y a les combats ça c'est que so nous stozo bima eza kutu mo do ah jibe oté baté non eza bongo eza kutu ma mteke président lo banao ezali que yo moko zali attaquant yo moko défenseur to beta balle to beta cassette so ko perdre des ballons faussani mais après on a par exemple to beta cassette so ko perdre des ballons faussani faut on défenseur de moko attaquant moko défenseur donc cela veut dire ça état d'esprit quand on zo bima faut à l'après on kuta na combat il faut là ta bien il faut aller élégant donc il y a tout le monde dans des orchestres était dans l'état d'esprit orchestre temerbi siko ba président bandolo ba biloni ko ba ni na nini na makambango wana kasi kwa président mais ko yinda yo moko fo bongama président abobi ke bozana guerre parce que to ezala ki guerre so bokuta net na kwa moko boye ba yoza yo moko bango baza ebele mususu pe mona ba ba compréhension ah biloko wana te ba mususu pe bazo boya mais ayi ba pomona ba boîte ba concurrence ba champagne ba bilamba c'est tout so bango ba uti poto biso pe to uti poto ezali grave. OK. Voilà, mais les lots, Mosalaki Mia. Mais non, les lots, coûtent ma camotte, les lots, quand on communique, Nicolo, bah donne échanger, bah misser, belé, bah avec composer, bah force, on a bah longwa. Si vous avez sous pas guerre, on est à par rapport à quoi. Bah on moko coûte au monde à matanga, ya wera, moi si nae. Maman CDJ, maman na coûte mon président JB, on l'a fait la place wera fandi kuna, mais ya que pour faire la place merci déjà fandi permet na cercueil. Vite fait, Bogis. Banze Mounio sur le bio, pesa na. On se retrouvera après quand même. Ah bon, na neti na ban air wana. Parce que bande ko tia kombo na auto yo pesi no rara ba. Biso air ko yo yé. On a besoin na no yeba. Auteur compositeur. On a besoin na no yeba na. On a besoin na no yeba na. Air eza ke yo zo lukana no yeba na. O uti place. Atoza na talent. Mozo ngo la mo yeba ngo ezate. On composant na souci na ba yeba yo zo ora moko. C'était comme ça. On comprend mais na ndenga air wana na souvenir bato kwa ba président JB. Le travail na bénéficié avec des fois où maintenant que son âme repose en paix. Na kenda 45 jours na mikilo na bia 99. Abola na hôtel Liberté na Pantin. Ini mtafuta ngambongo na ngana kenda na Allemagne na Cologne pa master na papi lokombe na somba voiture na tchana mai. Wana sango tamboli na viva ke ngana kini na bengi vie baya. Bogis beaucoup la lukayo. Wanga na pas mère Sagi na référence. Abi singa so ya solo na vive. Alors Abi papa na gena ma ma voiture. Abi mais bazolo ba awa ke yo kimi. Abi te papa na kimite na no so ma voiture. Abi so eza solo kende pa Sagi. Na kiti papa mère Sagi, mais Sagi c'est toi na Bogis.
Voilà, c'est quoi likanisi oyo? Inconvénient nango ezani likanisi oyo ya wenge oyo ndenge. Ah bon ndenge na yebi ke ne bana koloba ah c'est bien nango basangani mais est-ce que inconvénient nango ezali? Non, inconvénient nango ezali ke ezali quand même ezali rêve ba te belé 25 ans après ba mona wenge. Bamona wenge zongi ensemble et beta concert à Nengwana donc là baza viva ba kosala chaque année ba osala mo album malgré mon mtaza na ligablo na na société na mais chaque année ba osala album mais ça bien ba mususu ba mususu ya ba génération ba wenge ba komi pe ba père ba ko kota concert wenge select quoi vous comprenez sikoyo nani normalement faire rigolo pas ça qui na bango normalement ben yekutu mwana suka normalement sérieux na mais na moni Blaise Boula zole kalobi que non faire azalaki te bani nabité maloba Blaise Boula on ça gonde ozo mona onde ni na nega que non ça ko écarter l'autre là faire ah donc ngape naza pour angote Blaise Boula grand frère babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs, Zamukolo, Bataïdi Kazali ingénieur à Tanga Zamukamaeli. Nina Koki ko se rabaisser bongo, komi tirer na se bongo. Pourquoi? Parce que biso faire to yebiete, to yebakite comme na commune tel so to yebete pour na wenge. Vous comprenez? Aya ko lo bakabeta ninga lobaki bongo eza bien te. Et puis faut zapper quand même na moi respect. Malgré Kazali grand frère dans âge plus âgé que frère, mais Moussalo faire à scène la musique congolaise na ya faire l'équipe. Oh, mais oui. Ah non, Blaise Boula taïmo. Oh, cela veut dire Blaise Boula ngolo bani. Nikala moto. Oh, moi Banzembo, mais faire un album avec ma grand succès, il faut pas trop rêver. Si si. Donc photos à la télé parce que sur le bi bongo. Donc cela veut dire. Mais est-ce que les autres mais là, autres la faire en panique. Non, cela veut dire Zali n'a pas sur la jalousie. Ni quand c'est ni parce que motivé na nini ça la bongo. C'est ça que je comprends. Cela veut dire si quoi ça ça bien te ba te belé ba moni yango fo. Entre ba to mona ba image à faire moko ba suspenda Kaluji faire mtabwaka na Pentagone. Si si. Wenge uti poto. Et puis ba tout au mona ba concert belé à Wenge à faire na Wenge na Abidjan. Yo siko lo ba yo pe Blaise Boula na podium. Comment ko tenir ba popo ndengwa? Donc ça n'a évité, les autres ça est vieux, jaloux, c'est pas bien. Toi, vous avez un wenge, alors on se comporte. Bon, on a bêta na wenge te. Ah, on a été. On a bêta na wenge ensemble te. Mais na ebika kaza ina ba jemo ko ya bien te. On a se rappeler. So mise mo ko tisika yiwa zo bani eta sapat na wetengama. Zo chola oui, na ko selete na makam. Na ko citer ko comme musicien mais la boy na nga po ya ko sanisa. Ko sala ba ko taba pinceau et belé, c'est pas bien. Ah, c'est comme musicien. Nous les musiciens na yesika voyager te. Vous comprenez? Parce que tous les ba image ya ba papa wemba o bazala ba beta na pot na Kinshasa ya kala. Ndenge bilongi na bango ezalaki na autant ba kepoto. Toza pe na bilongi ya wenge. Tant na ba kepote ba sali ba mulolo ndenge ezalaka na ne ba ke ba poto. Na nga pe na na elongi na nga. Tant non na kepoto te na tant ke miki. Donc pourquoi côté ni bon? Mais c'est quoi? Il faut quelque part moi respect moko ezala. Mais tant que non ba canaille deux appels na batu misusu administrateur muso na groupe na canaille pe mo sentir que non na kata ndule bazande non musique est un monde encore et musique un monde à concurrence et un monde au mutinyo surtout azo lukazala rive ata leader na bino mouvement maolinga te ka babetela ko maboko yete pour toi na podium sur babetelo maboko avec beaucoup la salinias mo liko ka public et gangi wa allongolanga maboko cela veut dire ali babe on rivalité moko loyal ya travail vous comprenez alinga pe kazana mission mo babetela mo maboko pe même apé mais bon comme tout maboko pas plus que non cela veut dire rival na liboso ezali baninga tous na bango na podium parce que yo temps ozolo nganda ko bouler que na lata kitoko na yemba kitoko olo bate ko yemba na se ya baninga ozoluka ke ya yo pesa ninga ozoluka baninga msupe bazoluka ya bango bongo donc eza combat ya cage Bokis Popema naturellement mukie vite fait na carrière na onyoso wana tout la caméra ba tabiso yo simba kisite Teta tobeta ba tant tobeta ba to sala ba jido ba jitu banalo ba pemo makamoni ta ba les mystères ko ta mystère boy mais tant tobeta ba lulo ya moté na musique simba gwate simba gwate te dans une question moko Disons un grand pays, les Andes disent selon. Grand pays, ezali ndeko mo bazali
azali oh s'attendait la question là hein non si batunanga déjà parce que batunanga ah bon désolé mais tu me réponds otuni mais cela veut dire pour mali mutema mabe parce que moni bogis bon pema aza mutalu pemba bana mona muke aneti papa we mama obo to jibe mpia na mobo mais na balemba so za pena mona lembo beta babale bandulo yi bogis te mutema mabe yango mona olo ba mikolo ba kala na biso pichu monja bakala na biso eza batongo ya bato mosusu o comprend po biso to vivre oye pena ndio oni papa wemba lenku azolo bakeli yem tapesanga banzenga ah papa wemba papa wemba mais on eza mosusu biso to wana grand leader donc biso to vivre to tamboli ba Calgary ba Vancouver ba Edmonton ba Sherbrooke ba Bruce ba Winnipeg toke ba Washington DC ba Atlanta mboka ya nani ya Martin Luther King toke ba Boston toke ba New Jersey toke ba New York totambo ba mboka ebele on comprend donc cela veut dire complexe ezalaka te grand esprit bon pema donc cela veut dire grand pays ba na famille na bango na ba problème spirituel ba kufaka on comprend alors grand pays akoma liboma yo grand pays ko simbelanga kisi nini ngamona za ba bokine bino mbale apo yo kimba on église lokuta la famille ya batu basambelaka pa na biso on comprend pas na biso nda kwa batu basambelaka so na ngina simba kisi na ko utiliser grand pays te ngamoko na simba kisi na grand pays simbelanga nene so ka simbelinga kisi na sens de yemto donc na banoko sala musala pona pisa kembo ça c'est quelle réflexion grand na bango mubaza ki letina beninga to donc na kini ba osala to osala ba salon moko ya ki weekend de 12h à 14h les années on se rappelait qu'à la période mo na ye pana banga kitisi munduki o ati munduki abana lukanga pana suna pale nga na ozala te na oke ba makamna ngai après wa isinga non grand frère ba grand pays lukao comme pana bango na toqué porte qu'on y a qui veut dire donner si je trompe pas à continuer vieux Jean Robert ou veut dire donner rayi muné le maman Mbappé bien maman na koti a petit merci ni ko lukanga azui munduki a pistolet a tiena table au petit le bas vérité souhaiter no beto masasi la biso betanga masasi au grand pays ba obi ke yo na yebu simba kisi na bisa archi fort na simba kisi na zana nini succès nini nga zana ngona na succès moka ke na beta ki bale na lemba na beti musique na lemba ba ninga ebele to beta ba bale ba ninga ebele ya quartier musique ba jeune talent ba ochanga po ya to mona toza na fête yo ko za grand danseur ozo bina bato obina bien mais soki mwana moya muke azo bina bien to zo yemba bien et oza na curiosité par rapport à Mukolo, ils étaient au biso to bimi, ils étaient au Bawenge bimi. Bah on a que bah jeune moko parmi bah Victoria, bah Viva, bah on comprend une curiosité on a. Des gens qui génération na biso bah tout balanda qui wenge. Vous comprenez? On a na nini pour na bomaye. Vous comprenez? Mais quand on a expliqué à Tali que Madame Nalobi est convaincue, Nabima nanga grand pays à Kufa, yemo pe via na Kufa. Bande ko la pe musu ba Kufa. Il y a mon vieux trouble à Koufa. Kouta Koufa qui avant grand pays. Koutu vient au yemo kakima qui na église, comment ça une église à l'emba résurrection. Tout le monde ba yebi. Pour moni ba mususu bazalaka so ko kosala. Est-ce que bima bon point les alaka ntima contre notre grand pays aza parmi bateau ba na soutenir nga. OK. Et aza parmi bateau ba na zana nga. Il y a mis cette mazette moi pomba mobwe azane pomba moneti so neti bitumba ya paso ya Milan so paso mulanga o chayo ouais parce que ya neti batmo be so nga na koti ba bata pemena nga neti ba o sécuriser nga o changa poa donc moi aussi mbanga ezate tant so comme na ba situation ni nga mona bwa kisaye ezate c'est un frère parce que papi gagne moni na sa l'émission mutu tout aza pemena bogis aza mukolo aza mona muke so ito fanda na ye so ga biso amela kokana nga te benga ndoki naza égoïste te na mutu abatu na yebi ndenge bapartageaka so na nango mokie il faut na partager na mutu abatu so na uti mikili ongo na porte na nga ndako efungwami nakoya ntango so exemple na 25 pantalon noir avant la voyage obi na otika nango combien 2 de 23 na kabi on comprend omona naza te madame na ngai bimona batu bazokenda ndako na nga ondenge nini minete pesa motu boye elamba boye oyo pesa ye ensemble boye nati naza na poto que moi to voyager na mikili moi massa moi ebisi minute benga bogista na fête mo lobi bona bo minute apese lo po biso to koli bo biso pe to zo ya baninga binga pe baninga ebele basali sanga donc pona ngai lipa ya ngai ezalaka te lipa na ngai za batno surtout même na famille na nga propre je vis comme ça yango moni ke bat ba ngai ba changer face bogisa mta lupe mo fina yete
soit soutenir Moutapola Kate, à soutenir Jibin Pen à grand leader. On avait beaucoup de grands leaders, on a des formes à tout le grand leader. À soutenir le président Félix Tshisekedi, le président de la République. Parce que le président Félix, il y a aussi les couilles. Il y a président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Mes opinions, mais maintenant, il y a l'opinion opinion. Maintenant, tu as bundé qui va donner ce cas. Tu sais que du coup, tu as joué. Est-ce que Félix a gagné? Alors, le Satan a Sambo et mais le comme il présente comme une jalousie. En tout cas, mais c'est ça. Voilà, les soldats, on a gagné tous les grands parce que na yo kapé ngo il ngaka ande to soli. Non, on lobby bien, on lobby bien. Mais ah wangala obeta to beta ba conseil ba makanaki na ba Burkina Faso. Lik makanaki. Lik makanaki. To beta na ba lik makanaki. Na bosani oyemba bolingo nanga yo kitobila mawa. Mote awilo. To beta na bangoti. To beta na bango. Bolingo nanga yo. Mais bon donc on a bien na Gilles Kwata. Oui, voilà grand frère, Gilles Kwata. Baninga boyo kamawa lokole betaki iye lokole o kumbentende wa ba nazo bakutu na rap na botango pauvre veille go Tanzania avec Pierre Binda ba elinga stino Velas est là pour on t'a apprécié bambote. Notre seul rappel à mon micro à Kamebogi c'est ça oui mais kasi muto boya ka on est la ganga. Alors tu comment l'école. Différence parce que après il y a remettre la musique il y a Nzambe. Sikoyo na musique il y a Nditobaka musique Nzambe na musique Moki différence c'est ngozani nakati. Pour il faut musique Nzambe pour musique pendant que ça la musique les amis mais contenu les amis mon côté bible binyo sauté pe ma kumisa kanzana muso ko za salinze munaye ya bien mais motivation place o azo bondela muso ko ne pas nda kwanganga na ibi ba musicien belé disque ne linge bima que ça auluka batu vienne ni yoza west africain na ba kutu so west africain yo solo laka yo ibi masolo ngo ya neni na auluka mutu mo ba simba album nanga ozo comprendre asimba ngona ndengi. Voilà. Mais c'est comme musicien, je ne suis pas comme musicien en Zambie. Mais à ce Nzambe, on a ma kisi. Vous comprenez? On a payé Zali. Parce que tu es bébé dans ma batute. Arbre, nous sommes trouvés, on a fruit. Mais texte, pour les autres, on a Nzambe. Parce que nous sommes payés, on a écouté Nzambe, vous comprenez? Et puis, le texte, on a monté, on a boulou, on a Nzambe, on a moi si, beauté à moi si, pour y aller kaka bozo glorifier Nzambe bozo sala banzemo mususu pona foi pona ko édifier batu ko laksa batu ke foza na foi ko laksa batu amour ya Nzambe donc ba texte za ebele quoi siko pona yo musique wana kuna fa kufa to sali batu nyoso ba pona nzela yo pona nzela lobiko non ngala za na doya ko ponela teme yo nzelo za lobiko na za na doya ko ponela batu te non peut ce exemple za na bande ko musu ba na ba talent moko immense mais ba à cause ya comme susu a kotanya na ba monde ba mystique te vous comprenez alors le Satan na place moko ya pa Yesu atomboli yo yaya est-ce que ba Moïse mbie ba bi bango te kutu lelo na matanga omona tanze momote ya mokile beta suna matanga nyoso to soyeza kama moko nzemo Nzambe ba mai kalambai bat bayi bango ba pasteur Louvo ekaola nanu isilité bat bayi bango ba Henri papa bat bayi bango ba sœur Lormbo bat bayi bango comme on m'a que non Olive Lemba longa nda kwa fanatique ya nani ya Lormbo et là il y a Lormbo ba ebani te talent Lormbo italien ba Marie Misambo ba ebani jour akufa ki so tali population ya ki matanga ne et salosomo ba lemulo to ba tiki ba chef d'œuvre sur le société droit docteur na biso bongi bana ba bénéficier donc comprendre logique nanga mais ngana na te pour la donner des leçons parce que nga mutu rendre compte n'est pas à Dieu mais to recevoir Dieu comme Seigneur et Sauveur parce qu'on est arrivé à la fin biso to un avantage to l'équipe Abraham to l'équipe Moïse to l'équipe Isaac to l'équipe Jacob batnyoso pourquoi Bible bi onyo so bimi na nzela ya mwasi na batnyoso ba botemi na nzela ya mwasi Jean-Baptiste à l'équipe bango. Vous comprenez? Mais la Bible est ici.
oyo abongoli mutema ayambi Jésus comme Seigneur et Sauveur avec Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Abraham, Jérémie, tout l'Ancien Testament, bazalaki ba serviteur. Vous comprenez? Mais biso tozali bana. Pour Bible dit Moïse a servi nanda kwa Nzambe comme serviteur. Jésus a servi nanda kwa Nzambe comme moine. Vous comprenez? Jugement oyo zanango. Et pas il y a donné un traité domestique na sentinelle na chauffeur na jardinier na les années monter au traité moine na c'est pour c'est tant que notre père notre tata biso zali likolo bat bakumisa kombo ayo bandi mabokonzi ayo pour elingi basala yango aussi kanisa pesa biso bilei ya mokona mokolo ali na 6e position limbisa mabe na biso ali na 7e donc liboso na pesa na bana balia parce que c'est notre père maman abiso zalo likolo zala te papa wa biso donc c'est notre père dans la nouvelle dans l'ancienne alliance Nzambe azalaki na pays na peuple mais la nouvelle alliance Nzambe azali na famille na bana donc famille na ezali biso yango mona sali exemple ya enfant prodige même au pays au sala mabe komita la te yaka papa oyamba yo donc mutaleki Nzambe azate ne totala to kanisa so to komi na poto ezana ba casque moso to lati ko kufa lisusu te donc to ya to komi mitelenga to mona ke liwe zali partout donc soko zana Nzambe te bat muso moneti vient nango na lobi d'idée atenda donc akota kinda ku dimanche 2 jours ba moniete ba ya mercredi ba buka porte mutesa kufa na kati eloko ya kufeli ebanité ya ye ko zala kana yo eza kana nga po biso to kansaka oh mutu boya baby mutu boya sali seke ezwaka baninga mususu ngate mais lui tongo yebi ayote voilà donc to luka Yesu ya komitala te ezali ti leo tozana environnement oyo nanga pesa ka moi message muso amuke tozana danger moto na poto basi mibali bazobomana bat mususu ba milingi le mona au moins si mobali abomi n'était pas le même garçon moi abomi moi sinae mais c'est très grave parce que biso tozwa ki ba valeur moko omoni po bisika otozali to matato kita tozali ba résultat ba bisika to uti to ali ba résultat ba famille auto uti c'est la même chose représentant légal voilà to banaki kolala 19h ba kangi TV boko tabolala mais tant to komia application na ngona bane ko mo mobulu po biso to na TV mo na ndako mais bilolo banda ko to kuna ba 2 3 4 TV na ba chambre bana biloko yikolala mais biloko mo na otala kuna surtout so ali papa o betaka gene obetaka lotoko donc komi na mobulu okompassion papa o milingi yango no moni to yaki poto danger za bato ebele ba perdre ba valeur to perdre soubassement bato ba komi kaka azwa kombo o Dolce Gabbana hioji ya mamoto comme des garçons bazwa ba kombo ya bibilamba mais na kati na biso mona bofai na quartier ba mama nit bofana na barabara na bino na France na Paris au moins mutu otuna na kati ya barabara o na lataka bien yango bana baso babani maboma tuna lataka bien mutu mo bat bazozwa ka basino nga mukonza ngaba nga mukonza commune boy ya mutu moko te si basino mai Albert Einstein mutu mo te si basino mai Pythagore on comprend mutu mo te na basino mai Platon donc tozwa kaka basino ya makambo moko ya mystique alors quel soubassement quel avenir génération spontanée ezate sans préparation apprentissage développement ekozalate lelo toye na poto toza na problème que éducation tozwa ki kuna na éducation ezali awa pona koluka ko appliquer yango eza mobu faut ko actualiser yango okamata oya biso ezala ki bien otikali nango mais danger ezali bango bazotanga classe ya awa télévision ya awa ozo comprendre so yo moko milingi il y a beaucoup de parents ba milingi il y a beaucoup de ba maman ba milingi il y a beaucoup de papa ba milingi yango zo mo lelo eza grave bato mususu komba ebunami na poto po bana so babeba po na musicien c'est archi faux mona na wazali na 10 ans akota na musique na poto te comportement na ndako éducation mabe comment ko attribuer na mto a musicien pour moi on est à partir à 10 ans on senti que mon éducation est à bien te parce que yo bima journée mo bananda ko discuter na ba exotique OK oyibi okota 5 à 10 ans la prison tant yo koti 10 ans de prison 15 ans de prison selon yo na zo simirol na on a suppliant véritable suppliant télévision, la rue, vous comprenez? Ba camarade, ba série, biloko bazotala wana. Yaya tout à place toi na poto enfant on a dimi ezate. Yo lo bako mo na ngani ngazali wana akomi mubulu ba musicien c'est archi faux. Ah wana poto
tolekaka chaque jour bapesaka cours ya embrassement na nzela, oui ou non? Oui. Okuta mindele bakangami opekisa ndenge nini? On se détendre. Eh bon, c'est un divertissement. Yango no moni ke eza passe koyoka ke toye na mboka oyo oza incapable de na mona voisin ya mondele ke nene osala na misu nanga. Mais biso tokolaki ya quartier so amoni akomona obongo te eza impossible. Omoni ya quartier to kimi. Okimi. On comprend toi na sena so toi na Kingabwa. Yango no moni ke bande konanga to milinga te. Toye na poto. On comprend koyoka ba langage wana. Il y a langage wana ke ba musicien mutu ba BBC bana na biso c'est archi faux. Oh yango makasi. Oh mais ça m'a bé kolo ba bongo. Yo zana mwasi na bana bongo. Masse na nini? Masse c'est-à-dire tango concert au nini babi kala za so concert bana bazo kende tango na pose question musique américaine au talaka. Bazo mela ba whisky, ba Nicki Minaj ne ba olata mitakala bono a bien c'est Bariana. Okotangela ngai na Congo place nécessaire. Il faut bana na biso bazala ah bazana influence la musique congolaise na biso to musique abariana. Il y a libanda, il y a biso te babotami awa bazana influence la musique wana parce que soki alobaka français so na camarade guinéen to mundele ya mundele babeka masola musique na biso te même biso to toki na Kinshasa on ba mama soki fête za na ndak ba vi moi cassette moi ya musique amboka basani nini bati biso to kamwe ba obina ngona danger ndule na bango. Donc jamais qu'on peut attribuer chèque ya bana non na irresponsabilité oyo moko za nango olingo attribuer chèque à bana pas non bongo siko bato bazo bomana awa ba musicien tatindi bango ba mabana no stezo kufa maya makama passion alimentaire bazana ba tribunal ba musicien ba otinda bango bana basi ba okene kosala kindumba na poto ba awa akei na Kinshasa kuluka mobali ba musicien ba otinda bango mibali bazo kene na Kinshasa sombi ba deodorant ya kopesa ba fille à quartier osala kindumba ba musicien ba otinda bango. Ça c'est quelle réflexion yaya? Génération spontanée et zalakate. Il faut qu'on prépare bana. Vous comprenez? Il faut la papa responsable. Il y a beaucoup de parents ba milingi pour vendre na to biso wa. Jamais kana côté na biso o ka mutu moka lobi o ngana na lita msusu. Ndoka ne biso tant to kola. Ezalaki makambu te ke o nanya lataka bien ezalaki makambu masa na makasi na mathématique na veni na ngabini premier na géographie masa na culture générale to kola bongo mais lelo mono o mukonza komini boy moye musiko soki yo kana iba comme masa mo comme les philosophes et pesa comme philosophe so la ne okuta mutu amayele soki siko yo na loko soki neti yo basubasima no stozwaki yo bebisa obungisa ebeba siko yo pesa bana noni yango no moni poye ba mutu abebe na biloko misatu écoute na ekufi entendement na ekufi compréhension na ekufa donc to yebisa ye ayoka te batu mingo zomona lokola ba boketu ba eso écoute kufa comment on va sani na makambo na la oyoki teke makambo ke sokoka pandi bango sango na boketu akoki kolinga te komba esila parce que na komba na ndake na kozula kolanda basi mama zetem toi aussi ça pardon oyebite te nga maman na bilanga te pardon oyebite te bokis pardon okotsa na maman pardon boketu abenga basi mama zetem oyebite Nabi yango komla moyo kota na makambo nini toki na so makambo so le loko ko pesa te on pesa nini donc so le ba mutu abeba oyina bango non koina non toujours dénoncer ne mabe eza mbuma ya mabe il faut ko nzete nyoso ezangi mbuma bakokata bakobwaka na moto donc ça veut eza mbuma ya mabe faut ko bimisa donc bango bakolinga komba esila te yango na landaka basi mama zetem yaza marié alandaka mama nayebi makambo na ye so na lobi yango bubulu te makambo na bionga na okota te voilà tokomi na biso na suka po tosilisa mais Bogis Mopema dossier ya wenge wana vite fait po tosilisa na biso apparemment bato nyonso baoloba langage moko bato nyonso baokumisa bato nyonso mais yo on dirait c'est-à-dire yo kumisa kaka jibe bato mosusu otango okombona bango te pani ngaza mutu ya bato nyonso tu wana ta eza mobulu quel amalgame quel komanipuler bato donc ozo expliquer bato ke ndenge oza fanatique à Barcelone so bokoti match il faut beaucoup misakaka équipe mobimba non tomonaka na pourtour musu akomi na riba Iniesta maza contre Messi te musu akomi Piqué
Si vous avez une moto, est-ce qu'il faut forcer battre ma casse? Non, même si vous êtes dans le stade, on est dans la batte, vous n'avez pas battre na moto. Vous comprenez? Alors si vous avez une démagogie que Bogi ça dans la liberté, parce que Fakoumi ça songolo pakala. Non, je suis pas là. Nakoumi ça présent Jibin Pierre, c'est mon grand frère. C'est tout. C'est tout. C'est tout parce que les gens mon boulot ebisa batu nakata ebisa batu ke neni fête munene sami boye na libatate. Ba comment on te interdiction libata ba fête té. Mais ba fête to ke na bayaka na été bayaka na soso. Ba c'est mon doit réclamer nze mon ami Kapanga là wana to le gars na msongo to mais otika bon na tika nga makambo parce que na mona ngo za litomba te na ki pété pour na bénéficier nango ezalaka ko recadrer ba bizaleli ya mabe ko la kisake ba te belé baza ba léopard ba lati ba poso ba meme on comprend lo soki sko yo linga ko tsaneti libaya o le kaitro o finga bogis ngape ngano ya o finga te na ko ya ko recadrer ko zongisa makambo c'était ça mais beaucoup de grands frères ba télémaki ba lobaki na ba manière belé. Donc le qu'on a ça mutu ya batu na ko obligé na cette terre milelengo ya le balelo na isasa balelo na lifumba aki mama pasa unakaliwa au simbe mama empa obikoloko maginko lenyangwe soti kokiji bilenengo yo balelwe bilenengo yo patuka songo na pese mbote belé Bado matese kadozo mwamba Fansi kalombo zifyo tunani Washington na isasa balelo na lifumba Aki mama poso unakaliwa na lengi lisusu troisième fois mama na lisaka bongo la lengi lisusu yo qui fait un l'homme des mineurs déporté Washington grand pays toujours Washington grand pays toujours donc cela veut dire ah mes amis t'es na sentir parce que moni to ça no be mission na yo kate na opesa nkunga oui que le be na sentir yo mo na lengi trois fois o lengi singa mota ma pasi pati na kala tabando to na yo pati non Amina lula yo kala poto lingana mama na lela sana kala po alobelela yo ajenga akabungu na kokakate komona yo zimo susu po mabimba mwanga etonda na presence na yo esika yo zali yo banza kanga musika na keibeni mo pembeni na yo naka senga na yo sabolingo non félicitations na loba na yo kala soki totikani na kabango nene mokili nzete monzemba yo pesanga elaka nazala moto ya suka oyo ndima koteza bolingo nange elingi eninga mina nzoto na ye lokala liana eninga makana nzete yango mama eye mindela te eye bisuka se masono sete mwana me comble maman. En tout cas, betalo mabo place ezali. Et mo sentir que mon ngongo ezali. Yo longoli la biko nangai mama. Yo beniza tape distance nikide. Ni mayotikelanga souvenir pana bosana take nazalaka na chéri nanga koma nikidere ngawa yo sebo lingwa sincère ngana likambote nalingaki tobima na yo na pakwango ya samedi dimanche aïe aïe aïe. Merci beaucoup Toromi Nasuka. Maurice Mapema. Pesa na batuma mbote pour tous na biso. Mode pesa. Ulala ikima emulolo dasuma. Ulala ikima emulolo dasuma. Dansi wila muda kudala. Dansi wila muda kudala mulolo. On a répété carrément compagnie sur moi de mi-temps comment on a faute
comprendre que la répéter moi calamère quand tu es au biso moi aussi ça me donc bambo te to na yo Zifio Tunani les toujours les dollars bivore ah ils sont fidèles ils ont bien fidèles donc on est fidèle voilà à Washington on vient on comprend omoni loki sala bat nazalaki na liste avec Bado Martins vie Nevada, il y a Pierre Binda. Donc cela veut dire ve Nevada kenda ve Bado kenda. Ni mo la bangi pe manakimia. Mais ba Zifio Tunani ba frère bandeko. Oyo bango ba linga ko kan intérêt te posa musicien. Donc yo ya linga yo ndenga zali. Toujours. Ba Zifio Tunani le dollar bivore ba elo de yo molakisi. Ba Didi Ntiala le vétéran. Ba Gauthier Sembo, vous en êtes na Panama. Ba Ambassi qui sous la papa na Candiche. Kiki Lumbu succès, Kalou Lebo, Docteur Yves Mukelenge, Lombard Mbono, na bosani bangote, donc kapesi nga Docteur Yves Mukelenge na Lombard Mbono. Docteur Yves Mukelenge, Docteur Yves Mukelenge, na Lombard Mbono. Bambote na bino ya na Pelagie Masamba motema ve nga Simon Tingi. Donc bambote to na bango Mike Bombito, ve nga ve Gaston. Donc vraiment ya osamba ya doni ali Afrique du Sud. Donc Nabo Sanité, ancien Guy Fouamba, Nabo Sanité, Stani Lupemba. Donc Nabo Sanité, il y a José Ike Matembele, il y a maman Hermine Mboukou, maman Mokonzi. Donc il y a José Ike Matembele, il y a on avait à l'équité. Donc Joli Menga Prince Jamal Mukuna, donc tous ensemble quoi. Voilà, tous ensemble, non si c'était le lot vraiment non c'est pas ça. Gina Mamale. Mon Gina Mamale. Gina Mamale, Gina Mamale Mbote. Gina Mamale Bambote trop. Plein de bonnes manières, Gina Mamale, place au Koutanaka, dans le salon qui te na porte de Paris, Gina Mamale, plein de bonnes choses. Merci Nabilo Nyos Mandeko Bolandibiso, merci Nabogis Mompema. D'ici là, portez-vous bien d'être au Baka. Restez connectés, partagez l'émission. Et puis, ceux qui nous ont abonnés, Nabisote, Tango Yangozo Zelanine, Taga na Sewana, Nyataka Mbaramoko Kinal Maleko, Ndindon. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebonga kitomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutue ae Africa Business Center, il est dit la fait Mbongo contre Mbongo. Tutue mwana ya sefa mama uzalie wangai wa motema tutue leki ya kadima semeki ya ideta nyakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo Sami Kapela, Masolo se ayo, Joana Angola na maloba se ayo, Animenga e Masolo se ayo mama, Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama, Tutue mwana ya sefa mama.